olimbi senga baka mo motuna oyo ko matabiso toujours na mboka Congo congolais nyoso to ko bulira akena e Luanda akena e Angola akena e Dubai akena e Chypre akena ko s'installer kuna vraiment ezani be okimaka mboka na biso Congo toujours qui mamboya zo to zangi ba chambre froide voilà ba chambre froide ce que ça to qui mamboka na biso za depuis mabele na biso o ba koko ba tire la biso le but de zala na fête mais so ba tire ba chambre froide pour kokotsa biloko moto qui mamboka ça te to qui mi na pour e bele avec qui ne pas la difficulté voilà à mon gars que non qui na on va continuer en tout cas la kosi manzete la kosi mata moi mabele te akelo luka libanda ba tuso bazo ko taper ba vie moko ezanga o nzamba lenga te adambo eza ba difficulté na ba sens mo mais so oye baka ko gérer fi na yo o ke ka ndenge sengeli donc obima libanda pona nga eza importance mo ata mukete ata mukete Congo eza mboka onga botami so bonga nga na bonga na Congo c'est ça mama msusu batu bakima mboka ozani ba jeune msusu balingi na ko sa msala tende nga na zo sala bo ba préférer na ye yake mboka libanda ake luka vi msusu ya ko sala ba balingi mingi vi ya pressé. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Kunaga na za kuye biso Kunaga kilema tukineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Kilelo ndiko izande fe Kilelo ndiko tuko sepela Nimo oyo binenga vide public Ebinga kea Bamisise kwa komedien Deko gomo Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. Chez Didier Masuki Abidi Bibi. Didier Masuki Abidi Bibi. mbote mingi baladi na biso ya avis du public chaîne ya actualité chaîne ya kitoko mafuta o wapi ozali bongo simple servante mno mama kutu Nadine elese autrement dit la de média o amanolaka na mulai pe na mozindo na ko panzaka benteke moko si ya moninga to yebo bobele na micro baladeur to ko lobela na ba imboka kwa to ko sangisa makanisi na biso na ba imboka to ko lobela pourquoi ba jeune na biso ya Congo balinga mimi kaka ata sali mwa mosala na ye o la kenanga Luanda o la kenanga Angola elo ni letira ngobake ngota nsubi ana kin azali na stable siko baluka nini na bamboka mapaya tokoyeba moko si ya moninga elo ni epusaka bango bakende kuna. Merci beaucoup à mon boss Didier Masuki Mbala Ndapeme. Merci pour notre opportunité parce que toujours Nadine elese mama kuta bana wa ko manyola la mulai pe na mozindo tolanda. Papa na biso bonjour. Bonjour maman. Limbisanga muke pona mwa motuna ozali na mwa mosala no ko sala mena ye pona mwa ko poser mwa motuna en tout cas olimbisanga muke. Nazaka mwa motuna ko matangai awa. Nani ko loba boye. Pourquoi la mona ko sala mwa mosala na ona moni ko za makasi vraiment ya mosala to ko za o gagner mwa falanga na mona mwa suka sala to pe na mokolo. Mais loko ni letindaka biso ba jeune ya mboka to ya tata mboka to ba ya mboka soko zimwa mosolo na yo olobi kele yo ole o se stabiliser na Congo obite la ke na Angola obite la ke na ezali bongo poto elo ni poussa bino okima mboka pona okina mboka papa bon soki tokima mboka ngope mamuke excusez nga na loba loba no papa soki tokima mboka ngope mamuke po tala kaka basi na nde conjoncture ngo nde tokine na ngobo eza nango pe kipena kitoko te eza mboka na biso bien sûr mais surtout déplacaka po tokene pe koluka to évoluer pe mamuke nsima nango toya kosala oyo toza nango posa na kisasa awa. Merci beaucoup kende koluka po osala posa na kisasa awa bon awa na kisasa awa bon etika on va no kimia se stabiliser on va no poser pour que kozora mbongo na mboka bapaya mbongo na mboka bapaya eza nini gouvernement oyo ya biso awa eza nango ya malamu te ndenge tozalaka na ntango moko boye na ndenge tokoma lelo boye etikala yango te yango wana nde
tokomba kodeplasaka na biso mwa moke nakenda ngai Angola, nakenda ngai Dubaï, naye kozonga. Merci beaucoup papa na ngai, bonne journée. Merci pareillement. Merci beaucoup. Bolimbisi muke na monyo kaka liboso na bino ya ezali bongo ya musala mwa motuna mo ko matanga ya natuna mwa motuna olimbisa nga d'abord na bande ba pesa bonjour. Bonjour maman. Olimbisa na ba mwa motuna o ko matabiso toujours na mboka Congo congolais nyoso to ko bulira ke na Luanda, ake na Angola, ake na Dubaï, ake na Chypre, ake ko s'installer kuna vraiment ezani bo ki ma mboka na biso Congo. Toujours qui m'emboule à deux ans, il va chambre froide. Voilà. La chambre froide, ce que ça, tout qui m'emboule quand biso ça depuis ma belle na biso. Voilà. Oh ba koko ba tirer la biso. Le but de ça na fête. Mais so ba tirer ba chambre froide pour koko tsa biloko. Moi tout qui m'emboule ça té. Tout qui me la pona njala biloko place bombe ça té. Le but de la fête ani. Lobby. Oh, le 30 jours le but. La fête ani. Oh. Kalumba kasipasa ba nyata ba singa. Oh. N'habite mais quand manyola. Ata ba fête nini? Ah, kasi libérateur na biso ba nyata ba singa ko c'est la fête chaque jour le 30 jours. Mais to zangine ba chambre froide ya bomba biloko. Mais bon. Ça lobby ezali fête yo lumumba ba nyata ke ba singa. Kasi. Ah bon? Oh. Ba benga ngo nini fête nini? Quand la fête nini? 30 juin. La fête nini? Oh. Kasi le 30 juin ya ngone le ka ke to fête ki biso tout Congo mobimba mais to zangine ba chambre froide ya bomba biloko. Benga ngo fête indépendance manyola. A fête indépendance. Voilà. Est-ce que vous besoin li panda? Ya ngwana to sela ngo lobby mais ba luka biso ba chambre froide. Merci beaucoup. Donc yo eloko kotinda ko kima mboka na Congo pour na kaka ba chambre froide des alités yango ko chambre froide na mboka pa. Njala. Kasi. Voilà, merci beaucoup, merci papa, bonne journée. Merci. Merci beaucoup fidèle tout la vie de public on pense que télémi na retourner mon tour parce que moi les ali Motuna dans ma bête quoi. Bonjour. Bonjour. N'ayika retourner Motuna ba jeune tout ya mboka so Congo ba boulaka toujours à soi sali moi mosala na ya si moi falanga. Ola aluka a tonga mboka to asala mosala na mboka na mo Congo pour luka ko kene ko s'installer na mboka ba paya. Elo ni pour ça bino kene Luanda bokende Angola bokende Dubai bokende ko s'installer kuna elo ni pour ça bino. Ezali kamukia selon Koluka. Peut-être Koluka mongo awa eza mwa difficulté mo bosongolo yango moni esenga abima mwa libanda peut-être la Koluka na ye moni akune kozala na seme dollar azomona ngo ernion so esenga po luka azwa po ya nango na ki pa se verser ba ba Holanda ato ali côté ni tozali na écologue. Voilà, merci beaucoup. Donc, yo le pour ça kaweza kaka nini pona nzala pona passe ngo pour ça bokena boko s'installer pona mboka mpaya. To sala pona passe coller za nango za likamu ya to monnaie. Peut-être to monnaie abiso eza assez. Peut-être que Angola mingi bazora to dollar na c'est par rapport ya franc na bango. Yango moni osenga ke Angola ko kanga même ata $30,000 wana eza nango na semi là wana Congo se verti na makambe bila ko sala même terrasse asali moi organisation kokina ya wana kin nde biso ba kinois to ngami mingi bato se pla ko bima. Merci beaucoup. Lobi tozaki na fête ya nini na mboka na biso? Lobi tozaki na fête ya indépendance. Voilà. Moko tozwaka nini? Tozwaka indépendance na ba Belge. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Voilà, fidèle tout ya avis du public atoko manyola moko si ya moninga la sibino boko molanga bayimba ka bako manyola ka bana mboka trop de stress. Kolelele ki mingi ba comme le kwa ba 3 passé. Dépasser tes 3 passé. O relenga ba mbala lobi ke. Lobi tozaki na fête ya biso to bakaki lumumba basinga. En tout cas, toko tambola moko si ya moninga la sir toko manyola na bayimba ka bakoloba. En tout cas, nga pena na boy. Alors papa biso sa mo mosala na mécanicien. Bonjour. Bonjour. Limisaka muke pour la moi dérangement. Na inga na tuna motuna bayimboka bazana na posa ka okendaka mboka. Kotika mboka nyo sa musano bozu mwa mbongo gagner moi infra na haute. Mais là on est pour ça bino ba jeune mboka na biso bokende no Angola, bokende Poto, bokende Dubai, bokende kuneza nini mais là on est kimisa bino mboka. Wama msusu batu bakima mboka ozani. Ba jeune msusu balingi na ko sa msala tendenga na zo sala bu. Ba préférer na ye yake mboka libanda, ake luka vi msusu ya ko sa. Ba balingi mingi vi ya pressé. Letinga na ye ko la bu na sa msala na ngai. Esunga ngana lipoto.
donc poto etindaka okende otali kaka poto ozongi me kovanda te kovanda neti mpo na nga soki kokende na esalaka mosala oyo nga nazosala mpo yango nde métier oyo nga nayekole. C'est ça. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Voilà, fidèle tu as vu du public ataka na mabela ikologo toko manyola toko sola kana bayimboka en tout cas bala mboka bakoloba moko c'est moninga toko tamo papa la ngali landa la caméra en tout cas na pena la ngala na soni te oh ba benga la caméra la ba benga ni kaka toko toko ya en tout cas toko en tout cas bakoloba moko c'est moninga en tout cas voilà merci la cabine ba ko sala mo sana otuna bango ba ya biso bonjour. Bolimbi simuke on oza cabine bo sama musala moto na ngeza kaka boye na moni oza jeune mo bien oza moto na o sala mo cabine so lo ni epusaka ba jeune tout ya Congo o sali vie na o boye o s'instabiliser o comme pe cadre ko pe na moi possibilité non mais boko tika mboka na Congo OK Angola o tika mboka na Congo OK ko se retrouver dali bongo na Dubai to pe na Poto o kima na Congo na lengo ko sala musala na mboka na Congo lo ni epusaka ni bokima mboka na biso. Oui maman, merci pour l'émission na maman. Mboka biso ya Congo eloko ya liboso o biso tomonaka ke tokimaka Congo mpona makambo ya misala. Voilà. Kama misala Congo komona tangi no classe ou 6 classe misala ezalaka nango te. Yango ndo monaka biso ba surtout biso ba jeune tuumela biso na ba Congo parce que okomona soko olungwe awa okene États-Unis poto kuna ba activité belé ezalaka makasi. Yango ndo monaka biso vraiment awa penza confiance na Congo ezalaka te mama na la confiance dans mboka na moko ezalaka penza te vraiment selon ngai nesinga penza na Congo kutu nga na bonga makala te tuna voyager na nga na kindata États-Unis yango yo beta no DV pardon beta no DV loterie bon oui na beta na nga mama na ngai il faut kala te fona lungwa pe na peka ba moto na nga na kuna kinanga kuluka misala kuna donc tinga beleno ka boko ba paya ba ko liamboka mboka yo moko kolomboka tokima lomboka na biso kulunga na selon nga na mwana ba paya ngonde ba kolomboka po biso moko ba kolomboka eloko moko ya grave to mona kango te souffrance kaka il faut que ça mama passe na passe mama ah mama passe moko ba ne nyoso zaka toujours yango nde vraiment il faut que ça ba déplacement attention ki kuna ko mona moi changement ko za la kuna au songi famille. Merci beaucoup au songi famille en tout cas ya pe na mo la cabine yo oli misanga moke pour moi dérangement na si motuna na tuni de romba yo po yo kiango elo ni epusaka bino ba jeune oko sa mosala no boza na moi falanga no ozuma mbongo lo pe ya bien okangisi mbongo no o construire na mboka na Congo te okei Dubai okei Paris okei Angola okei soki wapi o s'installer kuna elo ni epusaka bino kaka nzala toni. Bon, ça dépend, ça dépend. Et dépend dans toute vie, les Arabes, les bandates, les Arabes, quand on passe sur votre métier. Premièrement, les Ali, courage, na yomo ato tangi mingite, courage na yomo rona taliboso et ça a pas si vivre. Oui, banden yo mener vie na yo. Atambo reza ba difficulté na ba sens mo mais so oye ba ko gérer vie na yo o ke ka ndenge sengeli. Donc bi banda pour na nga za importance mo atamukete. Atamukete Congo et d'amboka ora botami. Voilà. So bonga na bonga na Congo. C'est ça. Libanda eza l'importance c'est dans gérance sa vie na mo mte ça pose à orozala. Très bien, bonne journée. Merci. Voilà, fidèle tout avis du public, toko maniola ramon conscient moninga toko tambola rabe tambola toko mola toko tuna motuna ba imboka ba ko maniola en tout cas la moula ipe na mozindo toko ba beko ko en tout cas moi maman wa za ko yakuna so pas ko linga so pas ko boya micro na nga na éviter en tout cas. Voilà, maman, bonjour. Hein. La monona, on s'en a en tout cas, oh, au tambour, on lui sera mouqué pour la tout le monde, tout le monde, bonjour. Bonjour, maman. Là, il y a tout le monde, on s'en a oh, on s'en a moussala au combo. Là, la salle, moussala, vous faites. Vous faites, qui vous faites. Donc, tu vas mousser la rabisso, banzela, débinoé. Mais moi, on s'en a moussala qui tourne, la monnaie, la prince qui tourne. En tout cas, félicitations. Merci. Mon tour est à l'Iboy. Pour la nini, bah, jeune tout, il y a un peu comme ça, comment asali mwa mbongo na ya zui mwa vie lobi lobi habite abimane mboko ake na Angola ake na epoto ake na eso kiwapi so kiwapi akima bela ina lo ni bakima ka mako na ebite mama ne loko no zutu na wana mboko za mboko na efa pour sa mboka yo so mona zu mbongo na ye akima ko bon c'est pas papaya suko le mboko na ye na bon sango ndo bon ça zate so zu mbongo na ye akimusika akimi na bandeko akimi na ba camarades akio tonga côté mususu eza malamu conseil de pesa ba jeune o ba ko bulaka ata sali mwa mosolo na akene ko s'installer na mboka bapaya ke mboka ne Congo ko pesa tolini en tant que maman azo pesa conseil na ba jeune mboko yo na jeune ya mboka Congo
Congo Congo za mboka na biso Congo za mboka na ya mutu nyonso soki ozwi mwa quelque chose bongisa mboka na yo oke bongisa mboka papa eza bien te conseil na pesi bango nde yango wana. Merci beaucoup maman et bonne journée. Merci beaucoup fidèle ya avis du public. En tout cas toko manyolaka la molai pe la mozindo na si mo ka ba imboka ba ko manyolaka moko se moninga ngai lo na ko loba ntake mwana mboka to ina ko pesa ntake bana mwana mboka ba jeune na biso ya mboka lelo yo to boite mbongo ezali partout poto to pe Angola to pe Dubai oui eza na mboka ko ba mboka no surtout oki na pe ko kende to boite mais conseil moko pour ani to ki de boko s'installer na mboka na moko Congo na motu oyo na mapesa wana maele na mapesa wana obi tete maele ofo na construire na mboka langa Congo faut vraiment mboka Congo évolue mais tâche banina to ngala mboka langa Congo na place ke na bongisa mboka bapaya na place ke mosolo na ngai na ekende na mboka bapaya malamu ko mosolo na ngande esa na mboka langa moko Congo poto wi to ko kena biso to ke ina biso mboka poto pona ko sala kaka moi visite. Ok, poto ça dit moi visite aussi moi mokanda na obi test faut vraiment na s'installer awa na mboka na biso Congo za malamu mingi la malamu mingi vraiment yaya bonjour yaya na yaya na molo teka mai na yo en tout cas félicitations yaya bonjour Molimbi simuke na molo teka mai no mwana muke mais na moni yo wapi na encourager yo to luka mbonga classe kaka mbonga classe kaka sikola na tuloka motuna moko ndo sa mbonga lobi biso komi na ba fonds ebele komi na ba capital ebele obulaka okene wapi ozaka na Congo to bima libana mboka to ozaka na Congo yo bulano keno poto te to evite yaka ndenda basalelaki siko yo nenda yo kana no okene olimbisa nga mukie yo ka te yo ka omoi ba mboka ne ba ko kimaka micro Mon boss Didier Basuki Mobala Mande Fopembe, merci papa yanga pour l'opportunité. O pesaka toujours le kinayo, o ya manyola na molai pe na mozindo. Boulot na kaka yango. Mutam na boulot na donc voilà. Merci beaucoup à Jean-Marie Kaya JMK depuis Paris en tout cas gros bisous et Sika Ezomio ba benye na kombo Freta Sokidimbu mon grand frère chéri depuis Paris en tout cas motuna ngwana motuna Elengi ya bonjour ya motuna motuna pardon bolimbis pardon motuna ka bolimbisa ka muke ba bolimbisa ba oleka na bino bonjour nena tuna ka na moni ko sa mo musala na opoza ateni ya musala keso na ngana boy pourquoi ba jeune mso mboka na mso la pour asali moi vie alors si moi falanga na ako pousser ele a construire na mboka na Congo faut kende Luanda okende Dubai okende Poto ki mboka na mso Congo pona ni bapasi néanmoins mbona mwana na ome mademoiselle bien te mademoiselle bien donc il a son bon solo le zimbongo keno Poto non que non c'est normal il faut que ça vienne na libanda ko kuna ozo mbongo mademoiselle zali bilo bien attends oko boule oko kuna za mo yo kaka na lisolo ko matemba ba la Poto ko lela ke ba zonga ba la kisasa mais bino se bo ko lela bo se ko kende Poto lo ne poussa bino voma kaka pona nzala Zaratia et bon nini wa la mono tenio za mécanicien la mécanicien l'électricité surtout. OK merci beaucoup et bonjour ça va merci beaucoup fidèle tout ya vie de public papa biso bonjour na ko tuna mo tuna bolimbisi mke ba mono ko leka na olimbisa mo tuna mo kaka bonjour papa bonjour maman aina tuna ka motuna bala na ona Congo baleki no pe ba ya na ala Congo na biso ba la soka sali mo mosala azima falanga muke ola se a construit à la Congo ite ya liaka kene Poto akena Dubai akena Angola elo ni epousa bango bakima mboka bango mboka bapai po baki banki valeur baleke bele voilà tant que mboka na banki valeur mboka de développer ta muke voilà bakona biso linka bango bango basundela peuple voilà ce qui fait que difficulté wana peuple azoluka passer par là voilà c'est ça ce que j'ai à dire. Merci beaucoup papa, bonne journée. Merci. Voilà donc fan na biso ya vie du public toko sa be mosala bana Poto bana Angola bana Lubumbashi partout na sibo komona mboka na biso Congo ndenge ezali bino bo mama ba jeune madame biso totali malamu mingi bango to azaka ni lebaka moko bako kimaka mboka o kaka pona passe ezali kaka passe ndeko kimisa bango mboka o soki passe en tout cas et le remords se en tout cas voilà donc to retourna papa bonjour d'accord parce que moi retourna pardon retourna moko
S'il vous plaît, kaka. Ah, merci beaucoup. Yo, voilà, bah, j'aime beaucoup micro. Kwa micro, en tout cas, ngai na yoka na public te. Nga pena na tembo na ko sala émission na nga, na moi puis mutu aleki na ko tia micro. Soki aboya boy, soki andimi nga za ka bongo ya te ke ba micro ba dem soko mona o, ba yoka na ki déjà nesi ba o ba ko leka wala nga la ko tuna ka motuna. En tout cas, bolimbisi moke, ba fan na biso boko makanisa ba imboka. Yaya, mbote. Ah, d'abord ça la café na en tout cas félicitations hein. Bonjour. Bolimbisi moke na la caméra directement pa na yo. On ça mosala no kitoko en tout cas ma jeune mo courageux. Lelo so o gagner moi falanga na ozu moi quelque chose. Et ça like comme na fond ebele. O bulagani o zaka la Congo to bimamboko. Ah OK, place mususu. OK, place mususu. Let's place ni. Ata Canada, to France, à États-Unis. Ata Canada, to France, aux États-Unis. Pour aller on s'installer quand la Congo te. Il faut na kokati na Congo. Hein? Na kokati. Congo kokati. Elo ça kokati na Congo. Ah, bampia kileke bili. Ah, yo to ça non kutana mambo na. Mambo mapasi. Ah. Ya mambo mapasi. Ah, OK, merci beaucoup, bonne journée. Voilà, merci beaucoup fidèle tout ya vie bibi ya mo pote mi na otobe ka mo tuna olimbisa muke na mo temi na pa. Ko so ba muke bote pona mituka. Olimbisa muke pona ko banga moi bato batambola malamu te. Bonjour. Bonjour. Motuna nga zaira la boye. Na mo le ko sa musala na en tout cas, on doit m'encourager. Lelo so gagner falanga na yo. Ko na mo abosi. Obula nyo zaka na Congo to malibanda mbo. Na bulana malibanda mbo. Ah, bon mboka ngo boko tiki ngo banani. Siko malibanda mboka ndeti mboka ni. Na France, États-Unis, Canada, tout comme ça. Et là, on est poussé ya kokima mboka na yo pour que la France. Tellement après c'est l'équipe makasi. Parce que l'équipe makasi. Neti passe ni, passe de kebe passe ya nini. Ya kocha moi sixième passe ya nini. Ya kosala bilanga passe ya nini. Ya koli ya to passe ya nini. Si ba classe misale zape, sur France ya makasi ngona. Tobunda na buna plus que tout ça na mboka to bimana libanda. Ah, OK. Si ma classe misale ezali te. Si classe aussi c'est na niveau ni. Asa D6. D6 hein. Oui. Donc il y a moi pour ça que aussi moi falanga na bimana libanda mboka. Ah, OK, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci beaucoup fidèle tout ya avis du public na ko ko bala micro na ngana ko tama to ko ka makanisa ba imboka. Ba mboka ba ko manola ba koloba en tout cas ba koloba. Ba obe ba ko boya kaka ba obe ba ko ndima ba ndimika ata ba bela ikolo. To ko so na ba peuple. Ba mboka ba ko bimo ba ko baka moko sima ya moninga en tout cas ba ko manyola ah papa biso bonjour. Bolimbisi muke na molo la teni na musala. Aza botuna ka moko tuna pardon pour bolimbisa ngai. Bonjour papa. Bonjour. Et na tuna ka moko na molo za teni musala. O za bele ba mécanicien na ebito za mécanicien to zali naza mécanicien. Voilà, na tuna mutembo a ko sala musala na motoki na opena ko mwa pasi na ko za mwa falanga na o. Lelo solo bilo gagner vino zi mwa mbongo ya ebele. Eloko nini obulaka obima mboka oyo to obulaka osala nini? Kobima mboko eza pasi. Mababa no mboka oyo. Kuto fondaka mbongo eza na mboko. Mbongo ya mboko ya? Voilà. Mboko kobima ni mboko apino ibanda mboko ni taka pasi kaka. Pokuna wazo ba mikanda osala so nini? Mikanda o bando fande mwa mude mwa o kanga na katanda. Voilà. Donc pour ba jeune ba bulaka ke ça quand si mbongo na akene poto. Yo opeza conseil. Ah, conseil ko pesa ko. Mutu azana no na makanisa mususu. Nga makanisa mususu. Fana tunga kana katamboka na biso kaka. Tunga mboka na yo. En tout cas, ça m'a idée bien. En tout cas, félicitations. Ça va, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèle tu as vu ah tu le bisande bateau, et en tout cas, et laissez ma chérie. Bonjour. Par pour tout le monde tout là. Ah OK, merci beaucoup. Merci on la vie d'aro moko. Am su ba ko boyaka mo ya lo ko ba ko boya la ko ma be. Eh be ko na ko kawa. En tout cas, ale be linga biloko wala te. Ale be biloko wala te. Yaya, oh. Bonjour, pardon. Bolimbisi muke. Bonjour Yaya. Bolimbisi muke mono le kanona musala na en tout cas olimbisanga pour na télémission na moi tamoke. Nani kana tuna motuna moko na monio okotambola musala na wa senti ba senti pa kitoko qualité. Wa déjà courageux. Siko lelo so gagner vie na ndi musala obula obima mboko to sani. Bon, il dépend de na mulakuta na ngo so kenke. Abima na bibi mais na za la pena na idée de mamboka te.
mboka tozala ya construire awa nzambe asungana développer ya mamulanga nyonso edévelopper ya soki te permettre nde nabima na bimi mais na préféra mpena na vivre non a donc c'est Congo mbongo eza yango na Congo edépend na basircuit oyo okutana nango soki te na circuit bien odéveloppe mpe soki te na circuit bongo yango mpe todébwe mpe kaka bongo non bajeune bazala makanisi ke no lelo so azwi mwa falanga ni abima ni mboka okopesa bango tolini bon edépend na qualité ya motu na motu yama edépend na motu. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup fidèle ya vie publique. Merci beaucoup yoka baimboka bakomanyola kala molai pe na mozindo bakomanyola kala molai pe na mozindo tuka ngai awa na komanyola nga so monika elenge mosa koleka na kopesa ka micro na nga papa na nga bonjour hein na ko tuna na tuna bolimbisi tela bila batela ah tela finga tena bolimbisi ba papa de pesa ba minute boli minute ka muke pade papa oko mona bamsu bako boya biso ka lobi akofinga mabe parce que kandele ki na mboka baimboka bako se retrouver te mwana mboka ko sala musala makasi ko souffrir akotoka ko sala musala makasi maza ko se retrouver te yanga bi akobanga na micro osoka lobi awa akofinga nde kofinga pour kandele ki en tout cas banzalele ki face l'équipe vraiment en tout cas to komandela na molai pe na mozindo na en tout cas bo yaka ndala mo papa na telemiana yaka antero bako bomanga nde ko bomanga yaka on s'abonne à Avis du Public TV en tout cas Avis du Public chaîne d'actualité na moi baimba papa bonjour bolimbisi mukela mona otei mais mamotula pesa na bonjour papa bonjour madame na moni yo awa na bela écologue awa na za motuna moko ko mata biso awa baimboka ba pesa bayeba bana mboka na soko bazala na bulke so azui moi falanga azali moi quelque chose de buleka bimboka yo bulani en tout cas on a vraiment la RDC fort mais je dois regretter na mboka na biso dans la politicien voilà non ba politicien bazate bato bazo kozmi mpenga ba politicien baza bato bamilingaka bango moko de batravaka mpo na bango moko toza ba preuve ebele bao babinga ba politicien baza mokie na mokie wana mpe bazopesa bango mpe chance te donc pasi na biso yango parce que biso toza poza mboka na biso mboka na biso nde fo ebonga po moto na moto akabongaka na mboka na ye na mboka bapaya ezala pasi po moto aconsidere oyo mpena me na mboka na ngai nakosala vraimen oyo esengeli oyo olingi nasala mpo eza mboka na ngai me na mboka bapaya nakozala limité alors mais souci eza ke bao bakambaka biso bazopesa biso bachance te ndakisa voilà ndakisa awa biso toza na regroupement ya batechnicien tovandaki na makanisi tomoni mpenza ke mais comment tu vas évoluer te makambo ezotikala kaka ndenge kala makambo biso batechnicien tomekana luka osangana nanu toluka solution ndenge tokosala mpona évolution ya mboka na biso mais on se bat ici batechnicien simawa mais personne ne s'occupe de nous ebika biloko wana etambolaka kaka fo mo barenfort ya bato moko ezala mpo likambo wana ekende liboso eza makanisi moko kitoko bayaka kaka batali yango baluli yango kaka boye bakei na bango or ke esengaka mwa bainitiative ezala babiloko wana esengaka mpe mwa baactivité oyo esengaka baactivité physique culturelle ezokena mpe baninga bato mosusu par là où tokozala na moyen ya koatteindre baobjectif eza ebele talaka ndenge mboka na biso esalema boye baexpatrie baye mingi meme likambo ezanga ntina fo expatrie asala yango est ce que biso mo tokomisa bacentre te mpona barecyclage ya bato tokoma meilleur makambo mosusu tolo tokelekala baexpatrie basalaka biso mo tobanda kosala yango donc politique ya mboka na biso bato bazokose base mingi azwi basi na ye ebele atongi bandako mikolo ekominga bandako kote na politique atongi mo bandako na ye ebele po akufa so nzala te na libota na ye mais nous la population qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend de ozomona ke moi difficulté na biso yango wana mais en tout cas nga pena semble na lingana nga pena libanda te moi je préfère ici chez nous donc mimi baimboka oyo bakokimba mali banda mboka eza mimi kaka mpona bapasi mpona bapoliticien toza bapoliticien malonga te yango epusaka ke bakenda bango testanie libanda mais difficulté mosusu ebele bazokende mpo na difficulté amoni kaka no akini awa so na continue en tout cas nakosimba nzete nakosuma ta mwa mabele te akeluka libanda bato mosusu bazokota mpe bafille moko ezanga oyo nzambe alingaka te na cadre kaka po azwa kaka atikela bana mwa lupango biso tose sacrifier kaka donc tozala totala kaka ndenge nzambe azomemela biso on se bat
nous nous battons déjà dans ça. Quand on dit que ça regroupement va technicien, donc il y a déjà automatiquement mouké mais vie va technicien peu vie comme il passe donc mais ça comme il passe ma contribution comme mon boulot donc le commerce mais les alliés mais dans ce nani tout ça là on a toujours le cas et l'autre initiative le voilà technicien ils ont on les battre faut pas battre les mélamines parce que ils ont main d'œuvre faut que la main d'œuvre qui tout il y a bien il y a ma casse dans beaucoup na bino ma me belé que ça facile en tout cas tout se battre tout bien bien mbela awa to la récupérer ba technicien to regorger ba technicien modèle news ba technicien awa to za na référence nous ils a colloque voilà donc il colloque ce que voyez ba to mela masanga ba l'ambiance en face à Serge Bangala avenue à Ruimi siège dans numéro 13 avenue à Ruimi numéro 13 voilà le siège. Il y a un regroupement de techniciens du Congo. Donc, tout ça, là, on a un canal, tout ça, là, on a un mécanicien, tout ça, la canal, technique. Donc, mais ils ont un peu de mais toujours comme un niveau T. Pour eux, c'est un bateau, ma casse va soutenir le biso, les seuls moutons, mais on peut ça, biso, moi, pour mouquer. Excellence Pierre Gangoudia. Excellence Pierre Gangoudia. Donc, Moutou a payé ça biso comme $100 matamment mouké le correspondant d'activité aux alentours ezakaye donc après ça finalement va monter ezake vous avez activité après seulement le beaucoup et spécifiquement nini donc il y a après micro nous ça makamuza kolala mais yende mutabai qui a cause la pour à soutenir biso. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup madame. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup fidèle tu as avis du public et tout comme la monnaie pela mosino papa bonjour hein. Bonjour. Bolimi simuke pour te ka la caméra ba msu ba la caméra te bolimi ça. Donc pour tout na moto mo ko matabiso awa. Ba jeune tout ya mboka so ko ba so sali mo mosala na azali mafalanga akobulera kende Angola akobulera kende poto akobulera kende soki mboka nini eloko nini esaka vraiment bango bakima mboka na biso ko bon omoni oyo likamisa ya okima Congo bon c'est le bango hein c'est le bango mais pona ngai nde tina mokesa te voilà po nyonso wakeluka kuli koto bazikendaka awa ezali awa ezali kwa ngai yako msala mécanique lelo ngai na garage nasalaka natangisaka mpe bana nafunga mpe ndako do makambo nyonso oyo esengi mbala asalaka nasala yango sikoyo nakeluka nini bana okontre so nakeli bana komona nde nazongisi sie oyo nakutango kuna nayebi te si yo bana so ba 10 ba 20 ans ozwaka ba mikanda bande donc eza mapasi d'abord awa place nga asalaka awa ata mukanda moko nazwa nanu te banda na ya awa donc ko daka moko mécanicien voilà pona nini shenga na shenga bakoya ni baya kaka ambao sava bakei balanywa bon bakolombo bayaka to la en plein live en tout cas ba imboka ba vie ba fan biso ya vie public atoko ça va direct en tout cas bon moi ba mécanicien ba ko manyola bango moko la mulai pe mozindo conseiller ba payo ko loba bayaka ata no ke mi bito zakaka en tout cas vraiment conseil en personne ba ninga oyo bango bakendaka pai inutile boka ngai nakena braza nakesana naketeka mai voilà simbata voilà nakena Angola nakesana toza bomengo beleko lekata bango okene te nazali awa po awa nyonso ezali voilà partout na poto na ba poto me fa uluka te soko muto bimite olia te ne mo bela awa oui hein donc en tout cas pona ngai yango kaka. Merci beaucoup papa bango makanisi na si motuna to papa na biso bola pembeni oyoki elo ni epusaka ba imboka baki mamboka na Congo bakene bako sosali na mboka bapaya. Bon, pona ngai William ngona avi na bango oui hein avi na bango mutu na mutu asala choix na ndenge na ye mais nga vraiment na envie akutute kena bima bamoka libanda plus na responsable na bana so ngana kena utika bana koma vraiment naza awa toujours bunda na muke nous va permettre toujours vivre et continuer en encore ko bakenda kuna mingi bazoya awa elokote ba osenga soko basando ba misusu baza na bangola bakenda kuna moya so mboka ezate soni awoya ndenge na elokote je poussani aya fanda chez les parents tout ça awa bakenda ka bakutaka biso peka to évoluer ka to évoluer beaucoup de partenaires ba to ka banda ko bakenda bakuta non
kaka misala mabonga na chauffeur voilà tozobundana nazofutela mwa palais nafutela bana moi économie pesali moi économie ça voilà tozovivre ici à bonne santé voilà ezomona tozaka merci beaucoup bakoya merci beaucoup fidèle ya avis du public a tokosala be micro baladeur na papa soko le kalamu musala ne pas la biso bolimbisi demona lono osala musala olimbisa mokimo tunaka moko bon courage en tout cas félicitations nanga motuna tango kosala musala no bo gagner moi falanga na yo est-ce que bulagani ozaka na Congo to bimali mboka bon libanda mboka ngo pe keseni ni libanda mboka to kenete libanda nini neti poto neti Angola neti France États-Unis Canada to pe Angola to pe Brazzaville to pe nini tout zaka libanda mboka siko yo bulagani si possibilité monani ngo pese mbongo ezwami onzo na posala ngo posa osala okenete libanda mboka non motuna la bongo te eyaki non obulagani so kangisi fond na yo okende no qu'on s'installer kuna to o s'installer ka ana Congo kuna ok Congo to za boto wana bana bandako wana basi na bandako so fond okanga combien okokende lango voyage madame a tête la société so wana société la compagnie compagnie za to ko mbongo bien ne bafuta kabiso mike wana bafuta nte msu ba $100 $200 yobike nokolo na 20 na pesi ban 80 na check kuna ma case kuna boko la na kene voyage voilà donc yo pona so gagner falanga ozuma falanga na oko keno poto ozimba na mwasi okena no poto c'est ça bokima nini nzala toni Congo baby Congo peli lobana Congo peli fort to ko ka souhaiter passe na passe million milelo bebe sikani Congo za mboka mne bebe sikani na mbongo na nzala na nini misala ezati misala netenga bonana nga chauffeur ya moto na bulo na moto na monike moto oke ozo moto muninga boye besiko ko ngo fozo sango mbongo ya kozo sa ezate oke pozo pamba besiko onde besiko ba moto basho biso moto sudo bata moto ne to kemba fort tozo kemba makasi so zangi kaske zangi ka temo nini moko sala ko so temika manzela mama mukeka beko omo msuso police ma bureau D amuta na tennis CV mo bakangi biso oke ofuta mbongo wana utabo te na moto na kona makopo na en tout cas merci beaucoup et bonne journée félicitations aussi merci voilà merci beaucoup fidèle tu as vu des publics tout ça en direct na sire babone na biso ya vie du public to ko sala te ke sali émission sali montage bokati papa bolongo li coupete donc on a ma bena bolamu nyoso to kota pour toujours en direct na avis du public na sire to ko manela mo pesi na moninga en tout cas papa ko le bonjour Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, pas toujours avec les camis, tu veux que les cas. Et là, quand on tourne, Baïmoka, au moins la jeune garçon, quand il s'y voit mon solo, à ça, avoir cop, on est à ce salon à Kin Aboulara qui est poto, à Kenangola, à Kenan, Super Dubaï, tout le monde. Et là, on est qui me savent en bon. Beaucoup, et là, qui me savent en bon. Bango balingi olukate balingi vie appréciée ba jeune voilà ba jeune mingi awa balingi vie kuluna obotola tango l'état akozwa akokanga yo atuna okeno sala bilango mona l'état azamabe voilà eloko liboso ya conseil mwana mobali esenga foko luka voilà musala to esani musala maboko musala pusu musala kiporter foko sala tango sala nzambe apesaka mabe okufa so kufite nzambe akufula oboye okei mwana mutawuta poto oyebi eloko nini asalaka te musalonga banye awa mbongo ezali mais omwana mboko nde misala eza te oza tata moko lelo osengi lobo osengi okoloba aza te aofinga o yango ye olingi koluka te donc batika nde kifeneya batika nde kijololo yango bakendaka poto pourquoi pe vie facilité ni toyokaka bon na poto vie eza facilité mpona na poto mutu asala kuna na poto ye oyebi te ozomona mutu na poto aye na mituka me tuna musani ye asalaka tuna musani asalaka ya mosusu asokolaka libembe to asalaka nini ye oyebi te
Merci beaucoup papa Nangai, bonne journée. Merci. Merci beaucoup balani Nangai vie du public. Merci na balinga pe boy. Toza en direct, on a avis du public. Ba imboka ba ko manyola en tout cas pour s'abonner na vie du public, chaîne Oser actualité a to lobara tout moko c'est moninga. Papa na biso na mono za jeune en tout cas, il kana boto ka mso boy. Bonjour papa. Bonjour maman. En tout cas la mono koleka bimisanga po andane la télévision muke. Moto na ya ba jeune tout ba jeune moninga poto bolinga bien facilité. Bolinga poto donc bon qui mambo mso Congo, on va s'installer à bon construire abi moninga poto et là on est pour ça. Poto le raté. Voilà. Donc viens pour faire ça facile. Congo za mboka na biso to linga ngo mingi. Voilà. Mais siko à condition de to vivre na Congo, ndizo via poto. La condition de vivre na Congo. Bon, condition ba difficulté belé. Voilà. Les singa bona na coopéra. Alors que zablo nga benga que zablo nga teka après nga coopéra na matete. Coopérer la copé belé, coopéra ni. Coopéra teka elamba. Ah voilà. Ouais, mateka na elamba. Mais condition de vivre à Kini, ils ont une difficulté ma casse rapport à meilleur à Libanda. Ah OK. Pour mboko za mbongo belé. Mais bonheur tout le monde a raté. Voilà. Tout le monde a raté n'est pas banane. Bah toi du jeu bisoni. Oh du jeu bisoni bonheur qui prend bango. Voilà. Pour tout le monde l'autre. J'aime oh mission innocent. Innocent balou. Innocent. Aye mi mo ka bigena. Les balou ngato so bosi na kibokoko. Na kibokoko liani. Koko mi dam pa koko mi koko liate. Vraiment. Eh mi koko déjà ba ki non c'est ki batu batikeni batika kolia. Voilà. Donc to linga mboka na biso to ba congolais. To boya ngote. Ba DJ biso kitoko tous les carabins. Ah mais tongo tena la moki. Ngai to ba konde comme la salité. Voilà. Nikola lukala. C'est ça. Donc ça loko nanga kuna ke coopérer. Attendez journée les gars. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bon, merci. Merci beaucoup bafan na biso ya avis du public TV en tout cas toza en direct na avis du public to sala makambo kitoko. Makambo ya propre, biso to copiera batute en tout cas. To ya batute en tout cas la ma ko citer l'émission na ngai. On papa koleka. Ah c'est papa la retourner notre papa bonjour. Bonjour papa na boli misi mo koleka na o mo tuna ka 1 minute. O pesa nga moi temps. Bonjour papa. Bonjour. Motuna moko bana na ya Congo balingi mwa poto akosa mwa mosala na ya gagner mwa falanga na ye oli a construire à la Congo te ya habite te nga fona luka mbongo libanda mboka makanisi za malamu to mabe ya mabe okopesa mwa tolini kaka biso awa mpe mbongo ezali ebele bamindele kuna baza kulia po baya mbongo ya biso comment ndenge nini yo ozwa mbongo okende koesili na poto pourquoi oza mwana mboka te mwana mboka esolo sopo akozeka epa na mbango awa construire ozaba bandeko na yo mosusu bazwa misala na misala na yo kosala. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci. Merci, bonne journée. Voilà, merci beaucoup, fidèle tout ya vie du public. À Toko Manyola, na Molaï, Pena Mozindo. En tout cas, Bajen Bakole, Kakatokolo, Baka Bosu, Bosu, Makanisi, Moko, na Moko, en tout cas, Toko Miko Suka, Nabiso, Nasuka, émission Nabiso. Et c'est là qui, en direct, na avis du public, TV, chaîne Auto Salara, direct. Ah, ils ont été au salle d'émission, coupé, longue la saleté, bon, ça t'est. Ah, na salité, nani de la Sarah qui notre osaba pro, ah, ne professionnels les arts ma casse en tout cas. Voilà, fidèle tout ya avis public to ko manyola la molaï pena mozindo. Mon ça bien ko ça maman c'est mon en tout cas. To moni jeune moi qui to ko le kaya na biso bonjour. Limbisa ngamuke ko na moni yo ko tambola na oza batano ebele. Mais on na moto bino ba jeune bo ko tambola na o ça mo sala na yo. O gagner moi quelque chose dans o boulara la poto, o boulara Angola, o Afrique du Sud, o soki Dubaï, so nini. Et nous, nous sommes qui m'ont dit Congo. Donc, pour mon cannabis, c'est mal organisé. Ah bon? Ouais, mon cannabis, c'est normal. Parce que je ne sais pas si je suis bon. Si je suis bon, je suis bon. Si je suis bon, je suis bon. Pour côté de Missambo, je suis bon. Je suis bon. Je suis bon. Je suis jeune. Si je suis bon, je suis bon. Donc, pour la mouton, l'idée, ça, mais il faut que ça la bomoko, mais quand je tout ça na bango, balingi moke développer des batailles à intérêt na bango. D'abord, belé à bâcher, bah aussi on va marcher, te bas ça n'importe. D'abord, qui m'a rapport la passe. Ouais, ça cap pour la passe. Parce que des autres ça pour moutoua iba à comme couleur. Pour soit zo ibati à comme couleur. Merci beaucoup, bonjour. Ok, merci. Merci beaucoup, fidèle tu es venu public. Papa la biso, papa, bonjour. Nako yaona. Ana motu ya motu na yet. Pardon, ka moko. Oli na caméra te.
Zéa na qui bien te ndenge kolekaka non osufri boza jeune non okope me makanisi na ba ba Holanda yo okope kosunga yo muke ndenge osama mosala no boye oganya mo lao na mboka na Congo elo ni repousser o na mboka to otikaka ala Congo atika na Congo na ngesi amso okende te na kende ni ta bo me vivre pas na yo ke pa ba tsusu na kende de na Brazzaville o na mona na Brazzaville epesa nga esengo te donc ya mwana ngaka osata la zimbo ngwa mbe nini kisasa ka Congo ka. Merci beaucoup en tout cas bon merci beaucoup fidèle à Avis du public à ta commander la Molai Pena Mozindo on doit toujours on dirait qu'on a Avis du public en tout cas merci beaucoup na baimboka en tout cas maman kontani le laisser o asala ka mosala na e malamu moko se moninga bi de tuna rande bi ko tuna ne mituna azo yali motapusu yali pe mona mboka wape na droit koloba yona manyoli alobini abike akime Brazzaville po o ya mona kuna o ka ba ba manyoka tira congolais to ba congolais tika nyoka to ka ngoti tia wango ba kenda ba mona ko mona kuna ya naya oboinga tamuno ka o sa musa mo na radio sa mo musa no bonjour vous avez encore un mécanicien oui bien o sa musa o gagner quelque chose dans la fin du mois au boulagani un jour o mamboka o to o se saleka ala ko mambuya kana lingaka na bimamboko lo malomboka o ki mamboka bobo tikela banani mboko eza pasi mama pasi ya nini pasi makasi pasi nesi ba pasi ezali bele pasi ya nini ya nzala pasi ezali ya nini pasi eza ya nzala te me garage misala eyaka pena su te tomokata classe tomoya toyekola ta misala po classe donc kufuta minervale komi pasi tolandaka bapapa toyekolaka mosala voilà en tout cas bonne chance merci voilà merci beaucoup fidèle à Avis du public fidèle à Avis du public amoni ya mo kuna pe na garage na okendele kuna caméra soki akoboya soki pa kondima akoyoka moko bangi akokima na kolande kaka nakota na mutuka na kolande kaka yaya bonjour tonton bonjour yaya bonjour bolimbi simki na kama ona caméra miso ba dinga ba caméra te mais kama on prend autant mo tuna na mono jeune boye pour ça musala mo na mo da tenir boye da moko ba mécanicien pour ça musala na yo alors mo tuna ngeza libo ndo ça musala okangisi mo quelque chose aussi moi quelque chose na on a fin du mois to pe na suka ça ça to pe na bikolo ediko ya obulakani ozaka na mboka Congo to mabanda mboka te na bulanza na mboka Congo kaka na mboka Congo nya sala musala na za bien ça nga bien insi la malibanda na za na ka awa siko ba jena kima mboka bakina na poto point te za so opportunité pesa mi okende ya mabete okine po okende so opportunité pesa mi so ki pe moko ligno za no awa so bakima ka nini ma Congo lone kimisa bango moi kozanga po awa vraiment to souffrir vraiment souffrance ali makambo nzala makambo etambola bien te senti ke mbofu metomana te misala pe eza te misala pe eza te ampito obundabunda kaka ya omona so moto azoposita ke libanda aoya kokende kuna po kuna ya mosusu makambo eza yama bien par rapport a biso awa aomoni ke bato nini koprefere kende mwa libanda ava na mboka na ye nzala eleki makasi. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, ma. Merci beaucoup, fidèle à Avis du public. En tout cas, Nasuki Awa, en tout cas, Nasi Bino Boyoki, Makanisi, Banamboka, Bamanyo, na Molai Pena Mozindo, expliquer, bon, passe, na bango, en tout cas, et le nié, ça, que, Bava, na Mboka, Congo, Baki, Manabango, mais tu regardes cette soumission, na Nicolas Koya. Merci beaucoup, ma boss, Didier Masuki. Merci aussi à JM Jean-Marie Kala depuis Paris, en tout cas. Bah, gros bisous, Nabino. On a bientôt mon embarrassement. Bisous, bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a Avis du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie.
matukindeko kutala na biso avide public ndeko megako kele matukinde parce que lelo ndeko eza ndefe parce que lelo ndeko tokosepela nomokope oyo binenga avide public ebengaka bamisise bacomédien ndeko komo avide public DJ Matuki avide public